manière on a côté là tout le monde les alignés zolanda ba vie non ba pasteur John ba maliboso na yo ba vie na yo venani pasteur John c'est un pasteur c'est un frère motivateur John bon venons lité akanda ba route ba chemin na héritier frère héritier ko benga ke pasteur te frère héritier lité yakanda ba kombo zotangela ngawane zo suisanga mutu mais baza ba vie no ba te yakanda mutu na yesala kate o ninga kombo na yawa akala abela mutu ya mutu akena concert de ajo atombo libo yo pasteur ozolakisa batu mujinda na yo yase kaputula ya solo la kisi batu na concert omoni bana e batu mutu na yesala pasteur azomi benga mutakala na nkolo quel pasteur mutu lokola liteya tela liteya kan évangile na yo selon foot de gada c'est moi évêque ya ba comédien nyoso na lobby mais naza évêque patriotique évêque baza ba ene na okuti mona musala baza banani yo ya nenga na bana musala mais bango soki tolobi tozonga bane ya bi bane ya kine telemi nyawa le cycle yango ba mutenga na zu évangile nanga et pas évêque Pascal Mukuna boyika ba pasteur boyika papa de les cité mosanga ndelo prophète to yeba ningise mokili simba mai tsama Nicolas télévision yewana auti ko prophétiser pe pour na bino ba artiste comédien pour na ba limite Denis laisse prophétiser pour na yo olobaki ba dindisio na mai ya moto tono yango asikaki mutu nini ba dindise na tono asiki kaka makuto oyo alongola bilamba tomona soki asiki pe na chose eza ya kuzika nandimas po mutu badinisi na tono ya mai ya moto na banzi akoma impuissant nga pe nalobi te papa lokolo komi koloba lakisa biso mutu adinisi na mai ya moto mpo na ngai soki alobaki ke batokaki mai ya moto na kopo batangiselaki yawo na ndingaki nandima et puis bana basi bakomi kosakana ba misu bakomi bima na ba réseaux sociaux oh papa de lesa bima na ngai kasi tangu yo ye na busoto bakomema mpe na busoto alobi bozape di ya bino yango oyo de mbanza London TV epai de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet oyo ozolobi la vérité oyo ekotaka ntina source d'information ya sport d'information politique d'information musique d'information nyonso tout na de mbanza London TV botika babiloko wana nyonso tout botala kaka de mbanza London TV avec de Bruno original de Banza London TV avec de Bruno original. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans votre émission 100% vérité. À dire s'il faut moi la musala mais sans que ça la musala kitoko wapi na sima caméra malase buta betango dada rando mais ça là je l'invité là avec mamdage bandit avec qui est invité là ngai déjà la bande qui na c'est là haute avec le sarona bienvenue dans 100% vérité zambalo la pambo bino ngape na lubi 100% vérité ngape na yambi bino na mutema mobemba zamba pambo bino. Merci beaucoup avec Nebi Keboza na day yo tu ko perdre mort na bino kutu ko rezo bimalobi artiste Diana Makila ou tu ko tika bino avec Yona Diana Makila boy bala kindengeni est-ce que déjà vous jouez ensemble tangu na zoyo kalikambo Diana Makila zo salanga pasi en tout cas naza choqué na Diana Makila ngamu tabenga kingai eza fils la recette abenga petit avec mukuna fils la recette wana azamu toyo ateka kabakechi ya kitoko na kata matetao na station ya Tomba abengi ngalobi papa oyoki teke Diana kufi nalobi est-ce que ça ya solo alobi ça ya solo papa eve ko za wapi nazalaki na ngomba na losambo nazo sambela na yoki Diana kufi na yoki lokola kakeba tina mteka takakaka tangu na yoki bongo na kiti na yebo na confirmer que Diana kufi Diana na yebana na Diana na sima ya mama Milo na sima ya mama Milo wana mama nanga ya mutema bana ya amigo nyonso ya bino yango yo équipe nationale na RTG ya bino yango ezalaki na film moko mama nani Milo bandaki ko tourner sebiso ezalaki film ya bato alibana ya moka mukolo répétition ya liboso casting ya liboso na moni Diana akota na ndeko na biso Jérémy aza pa mama Belvi akota bango mibale
nde mokolo na yebanaka na Diana mokolo liboso akei na ye efrapa ngai tala ya tolobaka kaka te babolamu ya motu tolobaka mpe bamabe ya bato mabe ya Diana namona asekaka kaka mingi mabe nende yango namonaki asekaka mingi nayebi ye na ranki na te kosekeza kozala bien mabe ya Diana yango wana Diana aza na mabe na ye asekaka mingi Diana rankine pene nayebi te Diana nanu de nature nayebi nayebi te aza mwasi moko oyo atekama na YouTube te atekama na CD tong bakoki kotanga basi oyo batekama na CD tong eza basi ya YouTube te tanga na bango mokili boyeba mpe bango Domaze atekama na CD Miss Lolo atekama na CD nani oyo akufa oyo nani Mama Shako atekama na CD jeune fille oyo mususu nani oyo awutaka Angola yaka kokufa nani nabosani kombo na ye koya bato lokola bakipekapeka batekama na CD babidibidi besobe batekama na CD eza te sirse bazosala ya lelo te ya YouTube te mwana mwasi wana asala succès ya nzonzingi oyo ezalaki soko obimi na casting ya nzonzingi boye ta omoni lokola nzambe asinye liste na yo papa avec bokisa nini ezali entre bato batekama na CD na bato batekama na YouTube bato ya YouTube pe bayina ba succès na bato ya YouTube bazozwa mbongo bato ya CD bazwaka mbongo te bato ya YouTube bazotekama bazozwa mbongo bato ya CD balia mbongo te différence yango wana bato ya CD basala mosala ya likemba bazofuta caché mais caché moko boye insuffisant insuffisant bafuti ye caché mais caché insuffisant yebisanga lokola caché bapesi yo $100 osala film eza insuffisant na mboka na biso $100 eza na moto azotumba mbongo na bar eleki na $100 papa avec lelo del makila uti kotika biso mais bino pe ba artiste et comédien ça n'est de trop bozo kufa mingi pourquoi eza nini mpungu bosimbaki maramlango comme na suka yango comme olebino moko bapolitisien bauti kokufa awo ebele batandamaki mpiko ezalaki mpe mpungu basimbaki bapolitisien na epoke ya corona awa tomoni bapolitisien bakufi lokola bamai bapapa kitenge yosu baleki awa ezalaki mpe mpungu bino bolekisi mama shako kala mingi te gimayo bapolitisien bauti kokufa awa ezalaki mpungu papa liwa c'est naturel liwa eza oyo nzambe akandaki omoni ya biso bozotyaka mpo toyebani oyoki mpo toyebani quel pays mboka oyo quel pays pays akayiki pays akayiki ko na bilobela mwansa baza nango na minoko oyo bango basimbikisi yo totindaki osimba jésus christ oza wapi biso topekisi yo nga nasimbaka baspirine na nga na banovagine eza kisi ntango ozoloba kisi tangaka kisi nini mpo kisi ya basule ebengo mpe baza na bakisi na bango ya bokoko eza kisi ya ngungi mpe eza kisi oyo bobengaka insecticide soki insecticide na moluba nayebi makambo na bino wana te papa avec lelo manière na oyo okotela tomoni eza ligne ezolanda bavie na bapaster john babima liboso na yo bavie na yo venani pasteur john c'est un pasteur te c'est un frère motivateur john utikaka babétise bino bososakana na sacerdoce bon venolité akanda bachame na ye héritier frère héritier kobengaka pasteur te frère héritier lite yakanda bakombo ozotangela nga wana ezoswisanga mutu mais baza mutuna yesalaka te oninga kombo na yawaabelaka mutu ya mutu ake na concert de adio atomboli boye yo pasteur ozolakisa bato mujinda na yo ya se kaputula ya solo lakisi bato na concert omoni bana ya bato mutuna pasteur azomibenga mutakala na nkolo quel pasteur bobenga mpe pasteur lite yakanda na jeunesse jusqu'à apocalypse namona mate ya petete mate yakanda te bawuti wapi c'est évangile nini selon nani selon motili évangile selon Matthieu selon Pierre bango baza évangile selon nani selon motili bango évangile na bango selon Fou de Gadar mutu lokola liteya tala liteya kana évangile na yo selon Fou de Gadar c'est moi évêque ya bacomédien nyonso na lobi naza évêque patriotique
effectivement baza baene na okuti mona musala baza banani yo yoki anenga na bana musala mais bango soki tolobi tozonga bane yayebi bane yakini etelemi nyawa lie cycle bayebi yango te nga bane na nga yango wana ane na banda musala yakini etelemi nyawa lie cycle te anga sikoyo ve mangu awa azalaka ache souvetima na mutu ache babiloko na ye wana na nzela kini etelemi yayebi kiranga yaya koto ya kaka lobi na wenze bomoni théâtre komi lokola mesa ya fumo ya kofingana idéologie oyo ya koteya wana ozongo mpe bavie wana nazwi yango mpa motu te nga nazwi évangile na nga epa évêque Pascal Mukuna boyika bapaster boyika mpona nini nabengi ye boyika c'est champion po asala papa asali renaissance awo ekosimba te renaissance ekangi awo tomonaki renaissance c'est du poison c'est du kake oyebi na minute oyo renaissance eza lokola mbisi ya likoko atombola mokuu wa bonyomela koti yo akosanzi ye Willy Mandala koyo ye papa Willy Mandala mikolo oyo tous les joueurs à renaissance na suka nango foto bakisa kombo ya Mandala ngai biscotte mbala Mandala na suka mpona nini mpona papa Mandala batie malamu oyo nani Mandala azosala na renaissance ozomona te biso oyo mibala asomi na renaissance ata équipe nationale ezwi yango nanu te alors pourquoi bino soki kutu na univers télévision bango tu bakoma bamandala moto azosala kuna na kopo ekomi Mandala sapatu Mandala ya Willy Mandala ye Eric Mandala Joseph Mandala mwasi atai mwasi ambishi abengi alobi petit évêque ozomona te nalobi mutu nyonso mikolo oyo tozosala recensement Mandala papa évêque tosola nani mwa moke bino makambo na bino mpe komi baprofesie mpa basali na nzambe mosali na nzambe papa Denis papa Denis Lesi te mosali na nzambe prophète toyebi aningisi mokili simba mai tia mai Nicolas télévision ye wana auti koprophétise mpe mpona bino baartiste ya comédien mpona baliwa na bino aprophétise mpona ye mpona ese Denis Lesi prophétise mpona yo olobaki badindisi yo na mai ya moto tono yango azikaki mutu nini badindisi na tono aziki kaka makutu oyo natuni kasi question papa alongola bilamba tomona soki aziki mpe na chose eza ya kuzika na ndima po mutu badindisi na tono ya moto na banzi akoma impuissant natuni soki akoma impuissant apa alobi badindisa ye na tono ya mai ya moto papa quel pays nini tozali oyo badinisa Denis Lesi na mai ya moto mpe mutu alandeli te mpe alobi te mais akomi koloba ngo atipota bêtise wana miloko ya mikamfu bozoloba wana akomi koloba ngo azoloba ngo nga mpe nalobi te papa lokolo okomi koloba lakisa biso mutu adinisa na mai ya moto mpo na ngai soki alobaki ke batokaki mai ya moto na kopo batangiselaki yawo nalingaki na ndima et puis bana basi bakomi kosakana bamisu bakomi bima na baréseaux sociaux oyo papa Denis Lesi abima na ngai kasi ntango yo oye na busoto bakomema mpe na busoto Kinshasa eza mboka pota to pota yo ok Kinshasa babengi yango mboka ya bana na bana mikolo oyo bana ya génération bagumu cucu nde bazorenye tozalaka na bambeyambeyi tobandaka nanu na banyonyo bafiotifioti tozokita toyoka bavie 12 baye tolongwe na bavie 12 toyeba oyo likambo ya comportement babimaka toloka boyo bambeyambeyi baujani bakana sik mais lelo oyo badiare tolongwe na badiare kaka boye pa tokomimana moko na bagumu cucu bayoka pa mpe bazali batika pa mpe bazali bana wana baza na sida oyo tozobenga sidoni mikolo oyo sida ezali susu na bamama mikolo te batata mikolo te sida ekomi na bana ya 17-18 ans soki olingi za recensement bokende na mama ye mo babimisa liste omonaka bagene na sida ozomona lokola bana oyo bauti kotambusa mitakala na bango awa bana classe bato aussi baza na basous-vêtement filet ya pamba bapaswa lokola biyungulu basilisi examen d'état soki bilengi ya nini
nyonso oyo mokonzi ya mboka novelas bolingo ekoti bana ya 17 tinda matoi mwana yebi mpe babalolaka misu boyi mwana pa yebi nde babalolaka misu atalaka yango wapi na tv na novela seke bapapa boza bafue na nini na éducation mpo ngai mwana na nga 18h kotekende olala tv bloke zwa batelécommande bomu biso tokola na bepoke ke 18h30 nakobima na balabala te wana bapapa kala papa zoyebisanga soki nake kotambola 19h balongolinga bilamba nyonso natikali cabutaka bake bakotisinga na se ya mbetu ya mutakalasi batianga na se ya mbetu 2 jours nazolia te nazomela te wana bato bazolela kaka papa limbisa papa lobi te eza punition lelo bapapa lelo bino moko boluli bana ya mikeli banda yo papa okopesa mwana no conseil ni ya 18 yo moko bimaka na moninga na ye kasi oyo makambo esalami mwana moko azwi poste papa na bango na stati ayoka kaka moninga na ye abengi ye shimene oyo si fote te oyo wapi afutaka bien te sina leka wana nzoka nde tata ya moninga na ye makambo ebebimba moko makambo kobeba ndenge nini shimeni mpo akendaka na batata ya bato machi nili 0-0 mboka oyo mokili oyo omoni mboka oyo afaci beto oyo toza na machi kwate principe nango ezala kotie likolo totie likolo batuti yo ata oyoki shoke ezoswa yo me ozoloba kaka ozwi na machi kwate principe nango oke kolakisa douleur te pa moninga me ozoyoka likolo ezochauffe na kati ozomona lokolo defa baange basimbaka place wana yango oyo botieli lite ya kanda likolo ozaka na ye wana ngai naza contre bantivale lite ya kanda naza na problème na ye héritier te naza na problème ya pasteur lite ya kanda neti ndoto naloti ndoto lite ya kanda ifala balana na mwasi na ye te déjà balade ifale ya bala na ye mwasi nzambe abongiselaki ezalaki manike manike lite ya kanda ifale babalana na manike babota poma na bololo mpona nini kasi mpona nini ntango nalobi wana natie mai na monoko lite ya kanda koluka yo omanike na lite ya kanda etegala mesure 1.1 mesure na nini osalila bango mibale wana manike soki asimbi oyo masasi kalikide azokontrole biloko azobimisa te ye lite ya kanda telemaka kaka nakopapolo mosali ya nzambe nini likolo ya sher oloba nakofinga nakopapolo sher ozosaka tela lite ya kanda nzambi wani lite ya kanda nga mpo na yesu naboma mutu na makofi nazobeta nazokonte tomankanaka biso na biso me na nkombo ya nzambe te mais asambelaka apparemment kende papa perne spirituel nauti kobeta tata moko ya église de noir nabeti te na maloba atumbi bible ata paster moko tatelemi akende koloba likambo ya bible mais musulman tumba kora omona guerre nde ebana na mboka le seul moto adefendre likambo ya bible eza ngai évêque na bino na ya deniles nakomi évêque na yo ne deniles effective makambo wana ko ntango nazoloba natie mai na monoko anyi izobanga deniles te nabanga ye asali nini njondo ye moto alobi alingaka nzambe te otali émission te batuni ye alobi ke nalingaka nzambe te batuni ye mpo na nini alobi soki ngai nalingaka nzambe eza mpo nabangaka liwa ça veut dire deniles yo obangaka nzambe kaka mpo na liwa alobi ke bino bozoloba na pengu soki yoka soki bolobi na ngai na pengu botikelanga kaka une semaine nakobanda kosente 2000 bana na bino 2000 na semaine bana oyo obotakisi baprofesi wana nalobi ke biso toyebi yango te pesa baprofesi wana epa na yo oyo baartiste comédien bakokufa 7 toyebi yango te mais faut compter po beaucoup na mwasi oyo azosakola mikolo oyo ngai soki baartiste bakufi bayaka kopesanga message kende na métropole tonga ndako obanda kosolola bamessage ya bakufi na milie ya bato nani akopesa message soki olobaki nzambe moto ayebisi nga nalingaki noloba dodokolo mokakoswa luvunu
aucun prophète mutu akufa ye kopesa ye message ekomi bamaki ono efeki yo mpenza na basali na nzambe nyonso omonaka bateyaka oyo bozala na bango mosusu na théâtre oyo basala bacomédie na bango mpe na koteya nano ndimaka mpenza obi te ndeko mpenza atambolaka papa ndeti nani ngai nasepelaka kaka na bavandeur du temple te bato oyo yesu abengana na temple yesu akuta mpe bapaster bazoteka na kati ya temple oyo azoteka madesu na ye oyo azoteka fumo na ye bakamata bakapata ya matoi twakakaka bakima mbangu batika temple vide ntango batiki temple vide lelo oyo ntango bamoni yesu aza te yesu azotala biso na lola bazongi lisusu va acheter les madesu prophétiques va acheter de l'eau prophétique nani ayebi biso ji wana esalamaka na lola ji wana bazotyango na milimo ya mabe na bamayo bazotekela bino na bamungu okomibaka mungu michopo esopani okoyoka oyaka na sokola yo bana na ye bazobala te asokola bana na ye bana ne moko bazomela chafwe etegela choko tia batonga mpona nini bozosakana na kombo ya yesu boye kombo ya yesu ekomi marchandise ya bapaster bénéfice na bango alleluya bango bazokanisa bangwendo oyo bazotia na nsima ya she bakomi banzambe oza nzambe te ntango babengaka bandimi bana ya nani bana ya nzambe me bango babengaka bango banani bana na ngai bawumbu ya nani ya yesu sikoyo biso bana ya nzambe bango bawumbu biso nde fo todirige bango mpo toza bapatron na bapatrone na biso todirige bapaster babengi bango bawumbu ya nani ya nzambe me yo babengi yo mwana ya nani ya nzambe mwana ya kabila aza nani aza kabila mwana ya kabila aza nani mwana ya faci beto aza nani soko olingo oyeba bongo seke ngai mutu bazobenga ngai mwana ya nzambe naza na vale koleka mwana mosala na biso amen évêque tokomi koshite tokomi okenda mwa suka mwa moto koshite nanu te mpo bazotekela bato banini oyo bafishe eglize ekomi na fishe ekomi hopitale o cibingu ndongo kotala osambo tuna nzambe lakisanga nde nasalelaki akoyebisa osalelaki libumu ya yo je suis sûr que bayoki nanu bien te kosa notrao enambo na clamo azobenga ngai alobi petit avec awa toza na France na clamo kosa notrao na clamo capitaine de l'équipe jogo ya makasi leki ya bato ya kadi enamu leki ya bato ya nani lisusu ya bili gete enamo kuna ewapi na Lyon famille enamu denila sefa na 3 papier ya mabanga ozotuna nga pasteur abwaka te nga naza pasteur te nga naza évêque naye na papier évêque obwaka na bible Matthieu Psaume Matthieu wana obwaki ye libanga te ya bible Psaume mpe eza libanga ya bible ntongo lobi Psaume mbala moko ke na référence ya David nabwaka Théo to nabwaka Faustin bacantique de cantique nabwaka cantique de cantique akopesanga nini cantique de cantique eza papier nalobi vérité osaka kopora libumu nini nalobi évangile eya ofele évangélisation eza nini mongo mpo nakende koteya na France nakozwa makasa oyo ya bino ya matembela nsima ndako na tie na poche nake kolakisa na aéroport fofuta billet avion avec tokomi koshite tokóma na suka mwa mbote na baenene okuta na mosala olandi lini na bango ndeti lite ya kanda komeka te papa tokokata émission nakeyi mais tokomi na suka nga naza ene na ye ye ntango azoya pa Jean Paul Mayata nga deja nazosala mosala yo oyebi nga naleka na swabala oyebi swabala eza pa nani ba mystère siatul nga naza mwana mystère siatul juna mombafa ayebi ngai nga nasali bateatre na bamiraes ye ayebi miraes butika babétise kopesaka mutu bapete oyo aye te nazosuspendre ye mikolo na YouTube kala te lite ya kanda soko oyoki te koleka na ye chaîne nalandi yo ntina mbeto na yo na mwasi na yo na suspendre oyo komata mbetu te évêque de commandement nga naza évêque ya misu zololo te
nazoyebisa mpe bino bapaster oyo bozotika bible bokomi koyemba sikoyo ntango bozoyemba wana mpo bayembi bakende wapi bayembi mpe bakende na bible bayembi mpe bakende na bible botie cimbondation na makambo ya nzambe oyo babengaka potopoto. Merci avec lobby corps ya Diana makili ezobima nini okoloba na bandeko na yo Diana bakokunda ye te mpona nini bakunda ye te nga nakosekiswa Diana lobby effectivement naotika mikolo nazoloba ngo mikolo oyo bozomona maseki ya Gimario bokimisaki mbangu ya Diana botemporize chempo papa lobby tozala na cinquantenaire mpo ebima lobby cinquantenaire wana nakokotisa perte ya bibemba ta 1200 baindie bakozonga na mboka na bango bakotala morgue eza lisusu na bibembe te esprit ya edi na balese sekwe ekoti na nzoto oyo soko tye kwina komisa yo lipekapeka na awa na plateau na yo bamona okomi lipungupungu komisa tala oza moto ya famukie komisa oza moto ya famukie lobby corps ezobima tokoki ekunda yango diana bakokunda ye te bafani na ngai petit avec chipinga baloji musasa wa mesukama mukoboja kumwelu yeyo chipinga baloji yeyo nalobi mukolo alobi tokokunda Diana te osekisa nakosekisa Diana avec 10 000 maman Olive atindaki délégation barotika eza 10 000 ya famille bosali Diana tiki bana bosala ndenge 10 000 wana naza na agence moko ezoteka mapango boya natika bino bosombela bana ya Diana mabele po bamonaka ke mama na biso na musala asalaka asomelaka biso ataki te oyo bino bokotize za wapi oyo bakotize bakunda Diana nango webi de asa monter za combien nayebi makambo wana te mpona kendaki réunion te bon un mot mpona bato bakolanda yo bato baoya koassiste lobi na nde bamona mpe ndenge osekisa Diana napesi nanu mbote ya liboso papa na ngai Masasi Kabamba ya yo yango oyo mon papa j'aime beaucoup napesi mbote na ngai lisusu na Mikael Musao mwasi ambishi mpende mulangi ya Jino te me mulangi ya Vitalo nasali nini mupende c'est kwisi yo tango bengaka kwisi yango mupende na lingala benga kwisi oboliaka benga ngo pe mupende esiko nini benga nyama na kombo na ye bana matete nyonso ya bino yango ba staff nyonso ya matete zamba lola pambola bino oyo za moko ya bino ya matete pe nazali ya libanda te nazali ya matete bana changu zamba lola pambola bino Didier Lota le big manager muto ya tika bilamba na défaut zamba lola pambola yo Fisto Kabongo Jonathan Kabasele ya ngandeko na bosanité lisusu ingénieur Tofla ya Malili Rino Samba Tumba na bosanité Chims coup de gaz merci te papa nanto félicité Siara Mafakala Mama na Morgan zamba lola pambola yo na France kotozali Tuskinzei mobali ya pembe éclairage Anjini Mobimba na bosanité hein je t'aime charge et condoléances na yo papa okufeli koko na yo charge ya Anjini je t'aime ya yo yango yo na bosanité lisusu mama papa tikanga na se Kalunga napesi Kalunga mbote voilà merci mama Kalunga ya yo yango napesi yo mbote na komona Yesu Masia bana poto basi bayaki bazami bale Romé de Giga oyo bina filabu aka Romé de Giga azana Kishasa deja yaki bayaki na Gradi Mwanda Raw Bank baza deja na Kishasa yamayi ya bato bina file yamayi ngai oyo yamayi na ebisaki yoke yamayi nazali yamayi yango oyo mutema ya bina file la kapa yamayi ya na yemoko merci beaucoup avec merci beaucoup zambalola pambola bino batata na ngai papa bendelanga ba papa na nga wana na pambola bango saleka na banzela na bango apesa bango succès merci beaucoup walesa wa mukaya zambalola pambola yo merci beaucoup avec merci beaucoup l'école pastorale l'école pastorale l'école pastorale bisomité obaki cantique de cantique te OK ba passage autant à chaque na bible ngwala wana na baka nde Galilée merci Thomas merci yoka papa omoni ndengo zokende lelo hein professeur Zate te nalingi na loba omoni rubrique ya émission te mpona maboko likolonga mpe nasala oyo rubrique ya émission na yo non tia micro absent to maboko likolo non tia micro tomboli loboko moko si na tomboli kasi
Nathalie Mbaki. Nathalie tala eloko nazo sala ye. Maman Nathalie. Effectivement, ici. Zela te maman Nathalie tala eloko nazo sala ye. Kolobaki na ngana tuna yango nazo tuna ye maman Nathalie. Ah mais tuna yanga nde ba réponse. Eza maman Nathalie tuna ngate. Atuna ngate. Maman Nathalie tuna tuna. Voilà un grand merci Nabino Batutu pour la traité Mkwalelo la salle qui tokona évêque et de Sola Mkwalelo Batutu Bolera Azer Sifo toujours au grand rendez-vous Nabino Nazana ko pesa minute d'information en temps réel. Je suis là, je continue toujours. Il y a aussi la Moussala. Ça mission et loco yebi mkolo na ye. Évêque. Papa Polido Odema. Ya yo yango na France c'est ce qu'on t'a dit mutaleki azate. Merci beaucoup. Polo Odema mobali atembe mula wa mfiondo mutaleki bango nyoso. Tika zamba lola pambola yo Polido Odema. Petit évêque azamona no ya matete. Nazozela yo papa. Merci beaucoup le staff munene PC espace pour tout ça traiter Mkwalelo. Il y a papa Polydor dans la carte en France que tous ali. Un grand merci na bande ko tout au Willinger Azer s'il faut au message au salut nous ça qui to quoi. Quant à moi je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci. Alors bien. Bon zappé dit. Il y a bino en oyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno. Le meilleur site internet aux de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout Botala Kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Mbanza London TV avec des Bruno original.